Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango na mokolo mwa lelo na mai matali artiste na biso comédienne to baartiste nyonso en général nde tokofungola basango na bango elongo tokolobela lisusu likambo litali République démocratique du Congo pambate na yango nde tokotikaka koloba te soki naino tolombwe na maboko ya baloki te mpe soki naino tozwi lipanda te ya République démocratique du Congo tokolobela lisusu likambo litali sanitaire to bopeto ndenge tolobaka bokotala lolenge nini ekolo wa biso ezali bongo na bosoto kasi misolo yango mezali kobima tokolobela pe likambo litali bongo banzela po likambo wana litali gouvernorat etali bongo mwana mboka oyo azali bongo kokamba ville province ya Kinshasa nde tokolobela maye wana maso matikali tokolanda yango penza na bolayi bwa basango na biso ya mokolo mwa lelo kasi ya mopenza tokutana mama ya likambo na biso esengeli ete topesa balandi minene ya émission ezwi mbote ezwi epesi mbote na équipe pour la na États-Unis d'Amérique ezwi epesi mbote na mana na biso na kunya de la biso na États-Unis d'Amérique ezwi epesi mbote na Achulantela na France ata kotoko mona ete mikolo papa petelo komi moto ya yambo ezwi epesi mbote na mama na Jolie na Suisse bandi ko balandi kabu ya l'homme puissant mema biso na video ya ndeko na biso Zena batamba 10 000 na ba 5 000 Mama Denise artiste na yo pe Zena ye oyo 15 ans yango oyo na France na kotisi ba demande mais na mukanda ngana nazana mukanda ngaza mukanda tala mbula to mvula nde babenga keto beta na mukanda mais na souffrir na mboko bopesaka valeur te na mboka bopesa biso pe valeur na mboka mama bacontrat nyonso bosinyaka biso baartiste tonyokama na mboka poto tokoma bafemme de chambre na mboka ya poto Zena na bino yeyo toa 3 heures nauti musala te kuna salaka melelo nauti musala te naopola mbula na minute opo bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bona loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka tonyokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarche nyonso nasali nakotisi badosie nyonso baorépondre nga te sisiko na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naonyokwama yaya Mama Denise Nyakero motema ya papa na biso donc voilà maman présidente Denis nakoma lokola jali faite tala ngai mwana bino nayebi te naoke hôpital babetanga tonga na ko mpona kufa ba bénéficier songa na minute tala o Zena na komi lokola mboa na komi lokola makaku bosunganga na place ovanda te na libanda mbula ebeta na libanda mena salaka
Maintenant, la bino baso toloba ki te tokoloba likambo o litali ba artiste la biso oyo ba sepelisa mitema la biso na bandi ete oyo bolandiwa na video azali bongo Zena la guerrière. La guerrière. Zena la guerrière abunda peza bitumba ba Willy asala bongo théâtre na ye penza kitoko oyo bino baso ko sepelisa ngo kasi lelo ali ko bobeta mbela ezali ko sala biso pasi pe mawa makambo maboya moto ali ko benga ba artiste nyonso. Artiste comédien, artiste peintre, artiste la biso musicien et sengeli to revendiquer ba droit et sengeli to telema biso banso tango Congo ekukufa to bela kabino bino bomona kalokola bino bwaka ba Congo manite soki moko akolia mbele to moko azwili soki ba azwili sungi moko songolo bomi mona kalokola biso bato oyo to ali bongo ko beta kambela la République démocratique du Congo to ali bongo ba nyama tala émission ezui tina nango ezalaka nini to analysaka ensemble tina émission oyo ezali ete to sensibiliser to mobiliser to conscientiser pe tout ça la éveil patriotique to longo la peuple congolais la bolema tala tina to tchaka litono na nzete po ete to benga ya malamu tala tina to sala ka musala ya Jean-Baptiste tala tina oto akabongo basinzili ko beta ka mbela mikona mikolo ba ete mboke ezali mabe tala tina oto telema ferme fidèle ko la bakuki pour la kozela ka liseko ya République démocratique du Congo tala tina oto mokundola ka maloba nkoko la biso les laboraires o la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse talatina ezui ezalaka la monte religieuse popo mwana mère de Breno na Autriche na madolo na Suisse bande kolangai talatina mama Samuel bobondela kalatina na biso mama Pirette pambate makambo ko ezalaka pasi mingi ndeko oyo boko mona na JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise ezali bongo mama Zena la guerrière mwana mwasi o asala théâtre ya kitoko abunga tango molai azali bongo na mikili ya bapaya eloko nini ba ikongo mani tope balanga nzembo tope bandeko na biso misusu bakimaka na mikili ya bapaya bamona kalokula mikili ya bapaya ezali bongo paradiso pona nini bakomona mikili ya bapaya ezali paradiso pamba te lekolo wa bango etondi nkita etondi biloko bike bazali bongo komobika malamu te ministère ya bango esalaka mosala te boyoki ndeko Zena akobeta mbela ya kolela ete basunga ye na bato songolo basunga ye pamba te ali kolala libanda azali na mokanda na mboka ya bapaya azali pe kosala kasi lifuti lezali te abeti mbela bisika ya kozwa ndako bako répondre ye te bandeko likambo pe ezali pasi mingi na mikili ya bapaya kasi tala ndeko na 3h du matin azali libanda yango akobeta mbela alobi ete batalela ye po ete basunga ye tango azali na bomoi likambo la mama loso pe autaki koloba yango alobi basunga ye tango azali na bomoi po ete bali kosunga bango mingi na nsima ya liwa bazali kosunga bango mingi tango bakufi na likambo wana nde tolobi to profite kopesa yako na Margot pe libota na ye mobimba oyo abungisi papa moye pe famille ebungisi bongo Chaka Kongo wazali bongo artiste en danger bandeko na yoki pasi ya koleka tango na ye komona ete papa nanga Chaka Kongo tikino mokolo mwa lelo akundami te na ye baka ete asila kokundama me papa nanga akokende na sanza misato na kati ya filingo esika ya malili assalamu alaikum mama Jawa na ba mizima nanga nyonso obozaka bongo na South Africa na mboka ya Gilo mpingana na naye mpinga gi merveille kitoko kwa papasa epesi ngai pasi bandeko na ngai tala basi bapesa ki misolo kola $50,000 misolo yango na linde kolanga gi molaire ona opesa mbote mikolo meleki pesa miyike azali bongo komo tombuka lobi mara ya kendaki na lolenge na ye moko makenaki ne na kombo ya balanga nzembo banso bapesi misolo kwa $50,000 misolo wana mizali mike po esala matanga $50,000 ekoki kokunda mutu te pe mosusu etikali bopesi na libota na ye mutu lokola Chaka Kongo abunda etumba mike l'artiste en danger bato bayike soki bakufa te lelo mokolo mo bango mokoka te kasi na lobiko pe na makasi ya tata wana ya kobetaka mbela malgré bakofinga ye malgré bakoloba ne makokota na babiro yiki kilikili mpona kobetaka mbela pe kotungisa bakonzi ya ye ekolo po ete bamisie bazala malamu kasi boni tikino lelo tata akundami te tala polémique oyo esalami na misolo wana miyibani ntina na losenge te ndeko Marai akomi koya koloba papa Marai
makamusu esengeli bolinga kate bo samboli ya lolenge boy makamusu ezali bolinga kate ete bo sambusaka biloko mususu misolo kola 50,000 ezali misolo meike ya kosala matanga pe mususu mokotikala bokosombela ye libulu soki bolobi bo exagéré ya 5,000 bokosombela ye botie pe bisika ya kolela ye lokwa matanga ekoma bobimisi na cinquantenaire botie kaka espace la to $1,000 to 2,000 bokei nango perte to dépense ekozala te mosu esali 10,000 ou bien 7,000 donc bokotikala na ba 40 et quelque oyo bokoki komema yango na famille na ye bopesi mwana ye liboso mpe bopesi ta mosu bayi libota soki mama mwaye azali soki bandeko na ye bazali bayi bakaboli mpo bana mpe bayeba lolenge nini na kosala mpona mosala oyo ya monene papa na bango asalaki kasi lelo tala makambo oyo bazali koleka bakonzi bazali ya lolenge ebele yango tozali koloba biloko oyo ezali kosala pasi mpona nini po ete mboka na biso ezali sous l'occupation ndenge bolobaka lokota ya français mama Célestine na France ala papa Michael ndenge oyo tozali komoni nyoko bojoli kiyedi na Canada na mboka ya mama Mireille pe papa Alfred na mama Clarisse pe lipasa na ino ya CNT live to komoni nyoko pamba te biso tolingi kobundela ekolo te bandeko bangai boni moto akufaka bakendaka kosengaka misolo boni moto akufaka bakende kosengaka misolo yali bobela République démocratique du Congo pona nini bakosenga misolo elingi kolakisa ete mboka wana ezali na misala te bato bakofutama te pamba te ministère ezali wana mpona kosokipe na bato na ye baassociation bizali yiki kilikili manso wana bobele koyoka kolia ya mbongo ebembe ya papa Verkis kia mongana eumela likolo ya biloko wana pamba te lisanga ya ibalanga nzembo to pe ya basani ya ndembo to pe ya basani ya biso ya maboke bango banso balelaka kaka kolela bango banso balelaka kaka kolela kasi bino balanga nzembo oyo bozwi mwa misolo liboso ya baninga mpona nini bozakala bolingo te soki moko ya bino akufi bosangisa misolo mibokoki mpo bokele kokunda ye mpe bamesene na bino balingaka bino bapesa bino maboko mboka mobimba elelaka kaka mama songolo sunga ngai mama songolo salisa ngai tala tina tozali kokaba bonkonde na biso mpe bokasi mwa biso yango nali kobeta mbela na ntango obolelaka na bakombo ya bato boya tobunde tumba boya tosangisa maboko po ete misala me bino bozali kosala esengeli bofutama na yango misala oyo bozali kosala esengeli te beexploitaka bino ndenge balobaka lokota ya lifalancé yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya leki ya mama Mireille azali bongo na Canada ye mpe azalaka bongo na Angleterre mpe na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave totelema biso banso bino mpe basambeli ya nsambo ya solo lokola pasteur aleki tete na molonga na ye mama Lorette Kitete bopesa mpe nsambo ya solo mama Samuel mama Pierrette mama na biso na Belgique na mboka ya bamama sociale na mboka ya bamama missionnaire na mboka ya nita babe ifoku yo motelo bakoko ya Lumumba mama na biso mosakoli munene mosakoli wa bikolo mama ya biso azaka bongo na mboka ya bamama missionnaire bosambelaka mama Clémence Dinanga bosambela mpona ye ekolo wa bino tosambela na ntina ete molimo mwanzakomba mokoto molongola biso na boumbu pamba te soko ozali na molimo ya nzambe ya solo okozala moumbu te po molimo ezali koya kolongola moto na bonyama ezali koya kolongola moto na boumbu ezali koya kolongola mutu kopesa ye bonsomi tala tina Josue alataka elamba ya nkembo mokitani ya Mose po ete atambola abunda Congolais esengeli to bunda bisika nyonso ozali tika kobeta mbela ya faiblesse ya kolakisa bolembu kozala moto nyama komimona lokola yonde esengeli basungaka yo misunga okomisunga nini na kosabone na chaîne ya Libération la Dauphine 50 NCCL papa na ngai petelo ba papa ya Suisse bon s'abonner massivement na chaîne ya Libération
Bon liker be mission, bon partager le lenge moi la mère de Brune ça la kabon en Autriche. Bon partager le lenge Jikaye Masalaka. Bon partager be mission bisika biso bozali na South Africa, l'Afrique engele. Bisika biso ezwa bibino na Kenya. Na Bujumbura, na Tchad, na Angola, et pas ya Mamour d'Angola, là, mokite na Florence, ya Matondo Mido, ba Poramento, Abondi, ya Botar, de Bodo, et cetera. Merci na Soda, elle est padre, défenseur, ya Nika Bolonina, fait na maman na biso Jacqueline Bonyono. Bande Kodangai, Manso Oyo Poete, Tuzali na Kolemba. Toko linga bobele biloko eko sepelisa misu. Toko linga bobele biloko oyo kokotisa biso na bombu kilambe jeneta lotake tumakade ko tobokela loko ne fam pekato na akene. Totele ma papa pasteur na biso ya Mo Carmel na mboka akene ya maman sociale la chabienne. Que Dieu vous bénisse. Pasteur na biso ya Mo Carmel papa. Ma bolongo ezala pola ko bonde la tina République démocratique du Congo pe ba Congo mani. Boale na misala miike ya kosala. Il faut bo déclarer kabo solo et pas ya Nzambe. Pambate Joshua zalaki moto na Nzambe. Joshua zalaki mosali ya Nzambe. Merci papa la ngai. Okomele nga na commentaire olobi ozwa AVC poete ba Rwandais ba futa ba tombongo na mikili ya bapaya. Kasi oali ko yoka ngai etelemisaka yo ozali ko tambola pe ali ko pesa olobiko. Tika Nzambe amona yo atelemisa yo na kombo na Yesu Kristo. Bande konangai esengeli to bunde tumba ekolo na ngai na yo to koyi kozala bato ya malombo te ya kobela ka moto songolo ali na monopole kosunga yo te po molimo na yo eli esimba bina Nzambe pe Nzambe atinda ozala moto mobola te apesa mboko ya nkita apesa mboko ya biloko biike ya mabele na se na mai pe na sekulo to libo be na biloko pe ba ko nyoko biso yo koleka la mbonzi tala ndenge na akolala libanda tala ndenge na akonyokwama yaka to bunde tumba tala tina o se révolter parce que ozali na mikilo baliaka biloko na biso ozali na mikilo Sarkozy ko yiba ako détruire basali liboke ya ko boma Congo pe ba ko nyoko liso ba yiba Congo mani ba oyo baza censé bango ba bikisa bango alors to simba na liboko poto bunda mona mboka kabo ya l'homme puissant mema biso sika na makambo ya minene oto lingi totalisa na biso la bino tchelanga vidéo ya mona mboka Félix Antoine Chibo. Pourriez-vous nous résumer votre parcours académique et dans le parti? Oui, ben, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, donc implicitement vous vous portez en faux contre ceux qui vous accusent de n'être que le fils de votre père. Oui, mais il faut laisser dire. Moi, je m'en fous, ça. Pensez-vous, en regardant le peuple congolais droit dans les yeux, que M. Kabila va partir? Oui, non seulement je le pense, mais je le crois. Et je m'y active. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé contre la volonté de la population. Sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison parce qu'il a triché, soit en dehors des institutions, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et nous nous battrons pour que cela arrive. Quand j'aurai terminé ma mission ici, je rentre au Congo pour continuer le combat sur le terrain. Vidéo tomo kundoli yango bisika kaka oyo bato baboka yango kasi yali na mwa makelele na banzi bakongo mali boyoki e malamu makambo ya bitelo epesinga penza tina te pamba te Nzambe akoki kopesa moto pe mayele mususu atangi pe bitelo te me kasi boyokelanga maloba oyo ya sima batuni ye ozali konikia ete Kabila kokende mama na likambo la biso ya ngwala oyo esengeli ngai na yo tosimba liboko na liboko association comité ya bamama victanaise mama Tete Rebeka totelema mama Madeleine tosungana botika kolala bamama ya moto mojeli moto mozimami te botika kolala Big Daniel Ngenda na pesi mbote na molonga ilaona bana pelibota mobimba bola la te Charlie Chobo bozonge la misala ya maboko na bino docteur Ngola la Canada papa Henri na Canada to bunde tumba ya solo mama Vava mama Jolie Kiyedi na Canada to tele biso banso bisika no sobali na France bisika no sobali na Allemagne bisika no sobali na Bikolo tala mama ya likambo ya ngoyo alobi Kabila
akokende pambate azali bongo mwibi tricher ndenge alobela lokota ya falasi kasi Félix le maponami oto uti kosala asali biso di donc ye pe tozongiseli nzete na ye akokende sikoyo akokende lolenge kani toti ya chanson fétiche oyo kobeta mabongo mokolo mwa poso mwana mboka Martin Fayulu Madidi aoki nkanda pa tomboli mpenza nkimo alobi nzembo yango ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akokende pambate la République démocratique du Congo tolingi mibite maloba moye alobi Kabila c'est un tricheur akolomba pe akokende. Félix aussi il est tricheur parce qu'il a triché l'élection, il avait volé notre élection de 2018. Il est tricheur. Bamasine bomoni en élection. Donc yebe akokende yango la zone cinéma le bawa. Yango boyoki chanson fétiche. Fayulu alobi miyibi nyonso bakolongwa na Congo. Fayulu alobi miyibi nyonso bakolongwa na Congo. O soki baboyi tokobeta bango bi gogo gogo. Soki bakeite tokobeta bango bi gogo gogo. Cela veut dire bi gogo ezali revendication. Bi gogo ezali soulèvement. Bigogo ezali revendication mon frère. Pays est occupé. Pasteur alors qui tête montona Njambe Mobalia Lorette qui tête. Petit frère propre Bogis Bompema Bampema. Grand frère propre Montana. Que Dieu vous bénisse. Maman Mimi, ya maman, ya papa Miki. Nzambe apambola yo la servante de l'Éternel. Tobunde tumba tokolonga. Moi c'est malin moi soutenir la mobile na tango ya pasi maman Mimi. Ya papa Miki. Ba Congolais, problème est ça. Problème na biso yango wana. Toko permettre kufa te. Soki to lali toko kufa. Soki to telemi to tamboli lo biko yango na to longola bombo. Mboka eza sous l'occupation. Félix a dirigé mboka te baza ko imposer. Félix a teki mboka et prévané botela mokonzi ekolo. Akei voyage batami na inweni me batimbeli ba dénoncer ba bi botala yeyo bato bako sepela la te posa la bozwi alors telema au bout de tout bande kolanga to ko kela psola lombango po biso to sensibilisaka likunya te awa mafingo ezalaka te a bobele bosolo de bosolo kosiko tala mbindo autorité ko yintsana na république na ville province à Kinshasa.
wanya ili nzinga isa de marti bisiko bako ambelir bisika muso bako kate mosoto wala ndenge boko kasi misolo miyiko yoko bima likolo ya kosala biloko ezali pasi pe mawa tolinga mboka na biso gouverneur ya ville province ya Kinshasa mbongo ebima lakini bupeto ndeko na ngao kontima te kasi litango likambo leteli vignette bato bali na mituka bali boko réclamer kapo ya donc pesa mema biso ko ete tosilisa biso que laisser l'État au Congo a foutu sa kabiso vignette mais nzele zalakate hôtel de ville au monde ba tiena ba soda na mbaso na nzela nzo ande mbongo a vignette eza po libulo ezala na nzela te hôtel de ville ezui après a sali nzela te otuni bang bakanelio ezali ba mbongo ba malédiction baliaka. Si vous avez votre frère qui est politicien, il faut lui dire l'argent des contribuables, vous prenez l'argent, il y a plus de 80 millions d'habitants pour yoliana banana. C'est une malédiction. Et dans l'hôpital pour aux sereine. Tout ce que Dieu a donné au Congo, les diamants et l'or, c'est pour tout celui qui a le sang congolais bénéficiaire. Tant que l'État ne fera pas que la population bénéficie, c'est une malédiction pour les politiciens. Au moins, ça commence petit à petit à l'élo maternité au fêlé. Et ça miracle, c'est le droit ya congolais. Nous avons tout ce qu'il faut pour même transport comme gratuit. Même courant, tous on a droit au foot courant na maïté. Pourquoi nous devons payer l'électricité? On achète où? Courant zo utawa na fleuve komba fleuve ni ma ya nzamba pesi biso na mboka na biso mukolo nzamba osunga mboka ekobonga omone que nous aurons beaucoup d'avantages. On n'est pas politiciens mais on les interpelle seulement parce qu'il y a des politiciens qui nous suivent. Ce que zimbongo attaque c'est abat salelango musala na ne volez pas. On n'a pas la justice dans ce pays. Que Dieu fasse grâce. Petit à petit. C'est pourquoi il faut prier pour notre pays. Il y a des choses où il n'a pas de langue. N'est courant ou quelle est la courant. Tokozanga maïté. Dubaï bazala ana maïté. Bakenda kubenda maïso kiwa. Mais maïe kenda kate. Israël bazala ana maïté. C'est un désert. Ba créer ya ko créer. Bazanga amaïté. Poto baza anaba maï netif. Afrique du Sud baza ana maï ya malongate. Afrique du Sud bazo travailler le même maï bazo mela bazo sokola parce les salité wan. Ezongi ba travailler bazongi mais maï kenda kate. Biso tozana fleuve kaka na mukongwa. Maï angile lekele au kala mwele iboy. Ba ko benda réunion. Okena pompe ofunguli maï eke 4 jours. Ne pense pas que quand on parle de ça, on n'est plus pasteur, non. On doit dire parce qu'il y a des politiciens qui nous suivent, bayoka ka soni. Ba politiciens bayoka soni. Utumusuba onomeye mukunzi ya isne abanje manda silis eloko échanger te. Kaka yenda bongi bache mukunzi ya régie abanje pa silis bangunde babonga. Bolandi pasteur fils de l'homme Kinshasa mabulu Kinshasa nzele za la kate ba nouveau riche ba kateli bango biteni pour la kotonisa sa ba 4 hectares ba 5 ba 5 niveaux ba 10 niveaux bande kolanga mabele ko pe maté tozali ko belela affaire foncière tozali ko belela bato a cadastre bino oyo bozali censé akobimisaka mikanda ba commune pour essayer de tout éliminer ba nouveau riche ba ekobebisa ba balabala to komi zindo bambula oyo pe ezobeta ya makasi bamvula poto offenser bandeko na biso te loko atokoma Kinshasa Braza mais Sassou ozoteka mboka cette fois-ci bako benga na ba congolais parce que yo za ko comploter pour opesi ba rwandais mabele minene pour ete ba rwandais bakota na mboka na biso okaso ko kufa kala kicha bokonzi cette fois-ci toko bunde tumba ko benga na yo pe na Brazzaville oko kende longo na Félix po bino bonibo boma ba biso to kufa parce que yo zo banguna na biso zo kotsa bango po ete ba kufa zo sale l'autre côté de la République du Congo wana ozako nyoko mboka ba dictateur tango ekoki tokolongola bino okofanda suna kita bokonjo la te tekaka pesaka bango po ba vandi sona kita bokonjo seko na seko po bokonjo wani ya kaka ya Sassou okolongba tala complot haute trahison contre la République démocratique du Congo nzela ezali te bande kolanga bamvula oyo koleka na wapi
babalabala etonda ndenge la uta ekobelela bato affaire foncière bato ya cadastre bozali na mikanda ya chaque commune mosala wana ekosalama ntango tokobengana bamiyibi bakuyakuya ntango tokobengana batraître nde tokobanda opération ya kobuka kozongisa Congo lolenge ezalaki mpe Zaire tokolongola 26 provinces oyo batiela biso le rwandais ministre ya décentralisation Robert wala bandeko na ye bakobima na Congo parce qu'opération zéro rwandais c'est pour bientôt tokozongisa Congo na lolenge na yango parce que to dresser ba front oyo ezalaki longtemps courbé sikoyo tozozwa la plus belle est là. Zaïrois dans la paix retrouvée. La paix, il faut y retrouver la République démocratique du Congo. Il faut toujours sa fierté la mission. Alors, tu as ça de l'engagement. Qu'on s'abonne, qu'on like les missions, qu'on combattre les traîtres, les démons, qu'on combattre les chaînes pour les vrais. Parce que chaînes, ça va bien solo et finga kate, et ça, la bêtise, et le baka rien que la vérité. Ce qui se passe dans notre pays. Alors, tous les bateaux bazo bomabino. Alors, biso nzamba pesi makasi poto telema to bunde la bino. Azongisi milimo ya bankoko ya mvuluzi ya bamama ki mpavita etelema pointe biso nyonso tozwa elan ya kotombola kamituna biso za likolo pointe nzako balobi nous sommes la tête et nos laquais. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Poto bunde le kolo abiso. Ndeko telema Telema mabele ezali ya yo. Ozali mwana ya Congo. Ozali moyibi te. Ozali parasite te ndenge bolobaka lokota ya lifala se papa lifala na mama Clarisse. Congo eza ya yo. Congo eza ya biso. Tozali ko bundela ya ngoli ki bakanaki prisonnier de Jésus en Autriche. Que Dieu vous bénisse. To bundela ekolo wa biso leo lo mpinga mami lokola l'Équateur mabenga pipi libende. Merci. Nabino Banso, vous allez côté le Mapona Kosonga, Biso Christophe, la servante de l'Éternel. Et pourquoi pas directeur Willy. Vous semblez la pone Kolo Abino. D'aller d'abord que Dieu vous bénisse. Bah pour amène tout bon dia botard de bono et la remise pour comme la bine. Maman d'Angola, mon quitté de Florence à Madonna. Merci encore une fois. Bois fèche de la mamie. Hein? Mamie Mbala. Oh le Zambota Manae. Banatou avril, que Dieu vous bénisse. Bah maman, bah JKM, le numéro 1 océan de la presse congolaise. Vous atteignez bien. Les lois Zalaki, tout bétamé la pétoloba. Les 13. Boya Ebele, Congolais oaza pour la libération. Congolais oalingi mboka na ye ezwa indépendance. Congo ezala ezwa lipanda. Tokoti na phase etumba yaba Lumumba etumba yaba les 57 patriarches. C'est quoi tous allez kobunda etumba poto kende libérer la kozwa sommet bwa biso. Ceux qui okola la yeba ke kolo wa côté le matin pour ezala posa la yo. S'abonner na chaîne de Kozabala. Merci la capitale en puissance d'échange par l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et paix à son âme Samo Mokonzi. Pareil à l'émission Babiso, moi la mère de Breno, que Dieu vous bénisse. Tout le la patrie ou la mort nous vaincrons, la perte doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta.